Bote mingi na bino bande kobalandi ya Vuvamu Télévision, chaîne ya Yambo ya Bahindo, chaîne oyo kilama na tina kuluka kulamusa makanisi ya Bahindo. Ya solo tozong saka epai na bino matondo mingi na bande kobalandi, baibo pesa kabiso tango ya kolanda émission na bino mokolo malilo. Tulobaka tango noso ete émission iye mokolo malilo ekoyaka okati ya mabota na bino na tina kotangisa bino. Na tina kolimbolela bino manaka na biso Bahindo. Lolenge yango etambolaka kolela bongo calendrier na biso africain. Ya solo mokolo malelo na manaka na biso tozali bongo nkandu mwaminei na sanza ya mibale na bopemi ya yambo mobu monkama na tuku misato na mibale wana kolela bongo manaka na biso. Soki tokobalisaka yango na manaka bapaya mokolo malelo tozali bongo dimanche le 25 octobre 2020. Kasi tolobaka tango noso ete kati na manaka na biso tolaka bongo na mikolo minei na kati ya poso tope bongo 4 jours de la semaine toli bongo na konso nkenge tsona penkandu wana mikolo minei na kati ya poso pe bongo na kati ya sanza tolaka bongo na mikolo tuku mibale na mwambe tope bongo 28 jours na kati ya mois pe na kati ya mobu tope année tolaka na mikolo kama misatu na tuku motoba na minei 364 jours wana kati ya mobu ya biso ebongo na kati na manaka na biso mikolo ezalaka kaka lolenge wana pe na kati ya sanza tolobaka tango so etwalene bongo na babopemi sambo bopemi ya linini bopemi ezali semaine etwali bongo na 7 semaines na kati ya mois pe tozali bongo na 91 semaines na kati ya année kolenda bongo manaka na biso lolenge yango etambolaka tolobaka na bino malembe kino tokokoma na esika bokososola pe bino bokoyeba lolenge kani manaka na biso ekotambolela kasi mokolo yango lelo le 25 nini esengi toyeba to nini yango elekaka le 25 octobre 1997 kuna na eteni ya Congo foi après 6 mois ya guerre civile oyo ebundamaka kuna nde mokonzi Sassou Nguesso bazongaka lisusu bongo na ebonga ya kokamba bongo République du Congo etumba yango babundaka yango elongo na ex-président oyo azalaka na eleko wana président Lisuba nde ezalaki bongo mokolo ya lelo le 25 octobre 1997 kasi tokoleka bongo te soki totombeli te bambotama elamu na baebanso oyo babotami bongo mokolo malelo totombeli bino banso bisika bozali bambotama elamu na bino mpo nini te totombela mbotama elamu na tata Ntimba soliste endinga nzala mpanda bisika bozali bambotama elamu na bino pe totombeli lisusu nengwa mponi mokambi ya bansadisi ya kati ya religion africaine totombeli bino mbotama elamu pe tokaboyi na bino mawa libota masamba mobimba baye oyo bouti kobungisa ya bino ndeko bisika bozali lisusu mokolo yango ya lelo esengi toyeba ete yali mokolo oyo ngai ya bino ndeko naselaki pe lisusu kobotama kasi nayebi te namitombela mbotama elamu to pe bino nde botombela biso bambotama elamu ya so tolobaka ntango nyonso ete botikalaka branché na chaîne na bino Vuvamu Télévision pamba te na nzela na yango nde ekofaire découvrir biso ebele ya makambo oyo toyebi te kasi kolela bongo lisenga na bino tolingelaki mpe lisusu mpo na bino video du jour ya mokolo malelo tolanda yango na bokebi biso na bino tokokutana lisusu nsima na yango tolanda. Arat Hosseini est un jeune garçon iranien de 6 ans. Il a impressionné les fans de football à travers le monde depuis que son père a commencé à publier des vidéos de lui sur Instagram. Montrant ses épuisantes séances d'entraînement, son impressionnante qualité de dribble, ses buts sublimes et même ses talents de grimpeur. Mais la viralité d'Arat vient de ses exploits face caméra. Ici, vous pouvez le voir faire plus de 3000 jongles. Son entraînement constant est devenu un jeu pour lui, alors il repousse continuellement ses limites. Aidé par son père, qui est son entraîneur numéro 1, les deux se sont préparés pendant des années pour atteindre leur but ultime, devenir une star du football.
Son père a démissionné pour se concentrer complètement sur le développement d'Arad, vendant même sa voiture et sa maison. Ils ont déménagé à Liverpool pour poursuivre leur objectif. Est-ce qu'Arad peut devenir pro? On en est totalement sûr. Arad semble être ultra complet et il n'a que 6 ans. Matondo mingi bandeko balandi tolandi bongo video du jour na biso ya mokolo malilo kasi biso lobaka ntango nyonso ete soki toali kotala eloko toluka koyebaka ya ntina nini ebimi na kati eloko toali kotala nakoliki ete bomoni elenge wana na mibu oyo azali na yango kasi baboti na ye lokola bamoni don oyo mwana na bango azali na yango bakei kotika ete na kelasi ya tanga kasi bakomi kooriente don na ye wana ateki biye oyo azalaki na yango moboti mpo kaka ayeba koencadre elembo ya mwana na ye yango mpe tosengi na bino baboti ya solo mwana na mwana abotamaka na don na ye oyo yayaka na yango esengaka na biso toyeba lolenge tokoki kooriente yango mpo ekende bongo malamu amonisaki boye oyo yayaki na yango tika ete pesa biso liteya biso baboti baye oyo tokendaka kobwaka bana to mpe tokendaka kotika bana bisika elongo bani te kasi toluka kovandaka na bana elongo toyebaka mwana na mwana nini oyo yaye na yango to nini oyo alingaka mingi kosala mpo toluka boko kumba yango ekende bongo liboso amonisa mpenza elembo oyo ye azalaki na yango nde tozongiseli bino matondo mingi bino baebanso bolandaki biso mokolo malilo mpe tozongisi matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vuva mu télévision baye basungaki biso mpo ete tokomela bino lisusu kitoko mpenza na liboso ya bitando na kati ya bandako na bino tika ete kimia ya nzambe ya bakoko kimia ya mfumu kimbangu ekoka bongo kozala na bino mpo na biso na bino tokutani lisusu na mbala ya nsima nkando elamu na banso Ibeleba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele